www.potonapoto www.potonapoto. Tala lelo car on est l'embocatier de la presse Jules Botala Tala alobaka toujours après matanga fête. Est-ce que eza malamu beza mabe? To apena bandeko na biso awa baza partout pour moi na to tsheba interview mais na linga ina to banono na nous vivons l'époque de Moïse Sabiti. Na bi ke batebele ba yoka ke kaka l'embocatier de la presse Jules Botala Tala lelo alobaka mais na habité vraiment mbote Moïse Sabiti. Bonsoir, bonjour partout dans le monde entier. Nous sommes sur Bazoula Nabiso Nangonga Oyo. Nous vivons. Tu vois, quand je que nous vivons, papa m'a dit quoi. Nous vivons, on a pesé Batunyo sur Bamote. Papa Alvin, Ormiel, Akimi et mon bébé Destiny. Le bébé, I love you so much. C'est ça. Moïse Sabiti, n'a habité man, impression des années, par rapport à notre auteur Otika Ser, Nabiso, Marie Misambo, Akendaki, mais Oyo. Et comme il constate au salibison sur Mokile, comme après ma tangue, comme il fait, Tala le lopé Moïse Sabiti, n'a habité là où il fêté au Bénin. Non, même pas. On a fêté au Moni, Tobungisi artiste à Mounene et Mboka. Malgré tout côté qui n'a stade, parce que je suis venu un peu en retard. Dans ce qui temps, il y a Bengayo, parce que tu es là non bien. Dans tout qui place Boza, il y a un Moni, n'a qui paie Naya Awa. Tu as un peu de Zanabino ensemble. Pour Moni, oh, ça c'est Matanga. Malgré nakini tout le monde a bon et comment on la nature que non après quand on a mutu feti moi comme la moi ni mais jusque là na évité je prends que de l'eau tu vois non mais la rama ils a toujours la matanga dans le cité je suis bien habillé en noir tu vois donc toi la matanga toujours la kara merci beaucoup Moïse Sabiti c'est au monde na éclaircir le komoko ba toi boulette que non ngani tina ya wana ina ngako mela pour la cérémonie parce que non même pas c'est-à-dire naie kolela na bato baza kolela mais na suka na kopesa ka omoni c'est ma femme elle est là elle me suit quelque part donc chérie Ornata Matumba Baola Sabiti na PC ba moté surtout ba na ngala ninga otika ba moté Alvin Sabiti Ormiel Sabiti Akim Sabiti et mon bébé Destiny na PC ba moté place bazana batu nyonso ba yebinga na kombo ya Moïse Sabiti Aquarium des Princes yo nous vivons. Un grand merci na ba nyonso on des ara toujours des là. Toujours Batutu. Au monaki qui non, ba présence à Batutu, il y a Micho Bozo. Micho Bozo, azaki a on a biso on a habité vraiment Micho. C'est un bon. Yo, zongabo. Micho les amis par rapport à papa, ba doit bien ngokanga. Ah, na boy. Ah, okoloba. Bon moni Micho alinga kima pour que kozwa mbongo. Oh, Micho. Honorable Serge, na boy Micho beta matolo. Sois de guerre na boy ki. Bakanga bokabelanti azobeta matolo bolanda bien toti pena day ania mabeti c'est marada itu mais bino bokomisa on de fête bokomisa on fête c'est mari kutunga sepende akufi po nzambe moko koloye abengi yake yembela ke ku yo si c'est mari akufi po nzamba te pena boye e moimo babimi na lola kuna alo ba fort siko nzambe atina Saint Marie na mukili awa asala batu babikama na mungongo nzambe apesaki esa sikoyo ke momimo alinga bima ya lola nzambe abiyo na petit mo misika yemba fa na ebiso ndeko tim Saint Marie daebo yaza siko na mito pembe na nzambe pembe na nzambe bavandi pena oyembela nzambe pinzamba olela Micho ne bato balobaka non après matanga comme a fait pour na Micho azo ndeni parce que tout monde yo pia boye ndeza bon omoni biso tout okufa eza fête bato bavandi baomela po bakanisa baleli trop bakundi ser lelo mutu mususu so ameli neta musu moi 2 bouteilles 3 bouteilles pour là bien moi choc ilongo neti biso bato ba secret peto mais ba secret mais ça te que na fête oui ba musu ya rapper fête ba meli secret eza partout ne comment nango somme ta kufi baleli à peu pour se consoler au meli moi ni moi salo bien merci beaucoup mais ngana on confirme moi c'est Marie neto abo taka c'est marabotama na décembre akufi na janvier donc nzamba juillet abotama le 16 décembre
je crois son abo senti nzamba zué le 16 janvier yango nat la po mona ke kolo yeye mo ka essayer ya no yo yembela na lola donc ande amabete conseil na pesa biso to tikali po mutu nyonso alela omone ba leli Saint Marie ba misère ba miso ba robis ba misère chrétien ba misère ni ba mutu tout aleli Saint Marie po anini koyeba osolola biso to tikali tala mutu nzambe mwana nzambe akufi ayembela nzambe biso to tikali photo bongisa veni po to kokufa soki okufi osola bien te eza pe boyete alors donc to tikali mingi na nzambe mabondele leki tout respecter mutu tout ata muta leki moneka normal de Saint Marie alaki au moins batu baoya batu nyonso taka batu baotiti bakisantu baba kongo ba matadi ba la Saint Marie bangola yazali mutu mala osola bien to préparer biso to tikali place ni to kende po ya ke déjà place ya bien alors. Okay. Merci beaucoup vraiment Micho Bozo. Ma gana lekisi di bang mai mo muke na olingo beta matolo. C'est pas vraiment balande miso tala lelo rande tolobaki to beta masolo boy ba mingi boy ba kité à travers pe artiste comédien so to ça na bango mais na bité vraiment JD to ça no awa impressionné za ndengo lekine émission tala lelo et puis nde bato ba non après matanga fête effectivement masanga ba bouteille ba whisky ba mambutu na bité pour na yo vraiment. Non, sauf que non, pour le fête, c'est trop dit, ça m'a fait titer. Mais tous en a mawa, il y a maman na biso, Marie Lissam, il y a tiki biso, tout est là, tout est ici encore les alliés qui vont nous soigner cimetière. Les amis sont au fond de tout le monde en a canne, bande de monsieur et cinq tout fond, on a tout au fond d'ara. On est poussé tout fond d'aboyer, tout au kabola moaji, mais tout au kabola monté, c'est pas dit que non a sentiment mon boyer. Tout mais là tout long tout ça va n'importe quoi non et ça tout fin tout le monde en a là la bande de musu tout le monde ani net au fani toujours kabola mo loko mais plus ça passe dans la mité manabiso pour perdre moto ko la Saint Marie a sangisa biso tout a kabola te que non aza comédien ou aza musicien confrère aza musicien chrétien tout jouer autour dans yema ilonga pas les agité donc moi m'a toujours le laé na moi pas simi na mité lelo limbokate de la presse Julien Botalatala tout le lagi Saint Marie misambo monaki image tout pendant la mort makolo de ngalema tista de martyrs au monde ba présence maman bébé bon interview tout ça qui na lelo to kundi mais ça seulement betara maman lo bamake après matanga iko maka fête mais tala lelo na bité na sa micro balade na kitabu na kangi phénomène la DSOB ozali bongo président ya Lisboy fondation na bité ma impressionné zanini SOB ouais famille ndeni ouais pepele OK moni souci eza makasi parce que moni sœur Marie Misamu aza sœur oyo biso nyonso tout oyebi bon alors biso to aso na moi ba souvenir mingi ya sœur Marie Misamu surtout que aza sœur na biso ya Nsangu hein aza sœur ya mboka mobimba ekolo mobimba mais na bandenge pena to bimi biso to uti moi ba côté moko na Bansangu kuna to na kata to comme déjà basta kutani pe na milieu na biso na makambo ebele pe kutani si biso mais na bana yo ka pasi moko ta na moni na puis ba lo basser Marie Misamu akufi mais lelo passion na yo ki lelo eleki makasi na komi na stade natali tala batu plein siko likanisimo elinga nzoka tita to koma ba 17h biso to vanda boye Saint Marie Misamu na minute oyo atikali ye moko na kati ya libulu mais ndima teke asangisa ki bato bele kala mingi te mais journée na no silite ye atikali ye moko biso nyonso to tozala ki to yaki pona ye to ke to tiki esko place moko après to zongi ye atikali ye moko tala dimension tala ozo comprendre mais yango wana biso oyo nzambe apesi na nubo moi mais namoni na kati yote namoni pe fondation Lisboy elati uniforme nango na habité vraiment na cadre organisation za bino bende oyo za organisation na biso moko ya Lisboy fondation to leli elongo na to leli Marie Misamu na Lisboy fondation parce que aza mutu oyo atika bisote une fois ngana yaki na poto na butaki ko perdre acteur moko Kadi ngana yaki na poto mais Kadi akufaki awa na Kinshasa Sœur Marie Misamu ayaki alalaki na bano ya Lisboy fondation
ataki ba instrument abetaki nga na voyage. Donc eloko wana sala pona nga eza souvenir munene oyo atikala pona. Yango moni biso pe na liste boy fondation toye kolela ye to lati uniforme. Après balobi pour les soleil beta marqué après matanga comme ka fête. Na ebité vraiment pona. Comme ka fête ba doit fêter. Après matanga comme ka fête. Peut moni ambiance awa ba tout mo senti ka titi vraiment ya kolela zate. Non ba oyo comme ka fête o ba ebi valeur ya mutute. On comprend? Biso to vandi awati. To vandi parce que toi la place peut-être ya okendete. Ba sala ke ba kunda mutu avant. Donc ça dit so ba kundi tamso avant midi, to ba kundi ba 13h, ba 14h, 15h, 16h. To na batumsu to kutana kala na occasion ya matanga to kutani yango esenga ke to benda na moi quelque part to vandi, to profiter to beti masolo, moi eloko ya romela. Mais boza toujours na attitude ya matanga. Mais comme fête. So commission en fait. Wana comme na image mususu. Mais après okunda mutu ko benda na moi quelque part ba vandi moi jibo sololi eza na ngoma bete. Eza mabete parce que net nga frère nanga. Banda mikili. Hein? Ça mit tozana banda na mikili. Mais na awa na bakin to kutani to vandi boye eza mabete. Ozaka pena Moïse Sabiti na poto. Sabiti ndenga za wana za grand prêtre na mikili batu bayamba biso. Ozo mpa Moïse aza wana yebi bango bayamba biso na poto asololaka bien yo yebi ndenga sima. Donc aux on parle ba Moïse ndenga za wana bayamba biso na mikili. Sabiti ndenga za wana yebi bayamba biso na mikili kitoko. Tangu sikoyo tokutani boyi. Tovana na ye tokosolola. Ya neni ni mikili. Etikala ndenge nini? Ye pa otuna nga ya neni bakini yango. To yesu tokuta basanga matanga boyi. Tozuita masolo. On parle. Mais après mutunanga na koya mbe na parler. Okutana matanga na circonstance. Okutana na circonstance matanga. Yango to vandi quelque part. C'était vraiment Mère Mila bela dinganga na ebike. mutuna out. Azana passe parce que na ebininga bana linga ser Marie Misam. Mère Mila bela dinganga zala makasi pa ozali. Na ebike. Sama mona mère Mila na mona maman mima wetu. Mba mima wetu bino tu na ebi déjà que bino bozole la kota Yesu ayo. Donc Yesu kara mtatina biso na mukili. Balobi nzamba za mettre à temps pe ya circonstance. Donc toza na mukili awa to botamaka to vivre et puis sur lango to sala daichu. Donc 3 temps wana nzambe ne mutasala yango. Donc vraiment ba Rosine Bola ba vrai chéri ba Rosine Bola ba okokate. Bazo lela kaka donc Rosine Bola ngane mutukutu na pangusi pe na maya miso. Pangusi na ndenge faut ba pe bien. Expliquer biso pe to comprendre on pe chinois zo Rosine Bola. Eh ko filmer Rosine Bola. Donc yoyo kaka libanga Rosine Bola et vanda wana etikala. Mamango yango. Ha? Mamango yango. Rosine Bola vrai chéri. Ya zana eka massa nanga. Oyo mo sambi sunde. Azana massa te. Azana massa po moni e komaka so bwa ki mutu mo 5 fois 10 fois. Et comme kaka comme mikolo na Rosine Bola. Mais ngai na obandela na mère Mila na ngai bela dinganga po mère Mila na ngai. Na obandela po na yoka pe sonité mère Mila na. Sali mabete donc mère Mila bela dinganga yoza mère na biso. Merci beaucoup vraiment balandi émission ta lelo boyebi ke tozoyi ba mingi oboyeba kité à travers ye. Merci beaucoup na ba union so oyo boyebi ozomona événement na biso ya masolo na biso après matanga fête donc à suivre. Ta lelo matanga komi fête quand il s'agit bino mère Mila azolela faut dire même azolela le boss la mine Dovo na madame na biso Flozi le belle de belle pourquoi pas na Nico 3000 pe azolela Marie Misamba ba après événement Marie Misamba le ngandenge nini l'imbokaté de la presse abimisi Freddy Akimbe ndenge zalaka toujours Akimbe impressionné za ndenge le gine émission tala lelo naloba na yo émission na yo tala lelo yo yango nazoloba vérité ale molota kufa kala e umele siko natala lelo yo ngala za na cimetière ale moloto na basalela tomte et puis na mabele lisi lisusu ata ye moko to vande nango photo lobelango te normalement photo lobelango c'est quoi na semaine to bandao bo monango Léo na lobe na bino ke des autres na AMCC la course a été en tout cas frère Patrice aujourd'hui 3 sur 10 pourquoi 3 sur 10 parce que et que 0 non ni que 0 et que 0 parce que ça mal organisé ngala la ki wana botu bakiti ezate
batante. Voilà, batante baomonta otango ebembezoya. Concert lumière ezate. Batala corps à sœur Marité. Programme bapesa qui fallait normalement on va lever corps et gagner des cimetières à 13h. Général Nabiso Kanyama atali tellement que ceux qui penini a levé corps à 11h, 10h du matin, 10h. À tout on a habité. Sœur Marie Misamwadaki, sœur pour la batunyo surtout, tout ba commune na bango kaka même ngapi na roya ngapi ko bima yanke wana. Même Mima Wetu, même Bela Dinganga, Riki Kipande, na Nico 3000 TDP, a Robima Peyanke, a Siamine Pega Wana. Atayo Mogo, Tala Lelo. Normalement, il faut te faire de la moto le Belango. Le mot de la fin nous anime vraiment. La baïpe tout baota là yo. Auto le la bango, c'est Marie Misambu et Longo Pelibanda Mboka. Mot de la fin est aboué. Bandeko non surtout bobenga ingai. Obotuna kingai programme. Ça dit, ils ont mal organisé, ils ont faute na bisoté. Bateau va aller dans l'organisation. Boye baki jour bimate, boye baki jour bako enterré. Alors encore bimaki lobby et donc hier jeudi, ba enterré en lelo vendredi. Alors si vous toquez dans cimetière programme tout va pesaki. Voir même Weranson, Azur Reta, aye na stade de Marty place exposé qui, quand c'est qu'il est obligé. Il y a un na cimetière à la place Barokunda concert na en tout cas makambo yo na yo Julien et puis ça Kanda et puis ça Tener au Julien Noël Kamel Jili Mekatol au Lélé Chancel Mbemba demi-dieu Poinité Paola Schengen London City Maman la Prince Mima Wetu na zelo le 12 na za la chambre numéro 9 bon sikoyo na habité Bela Dinganga Mère Mila, Fana na yopo, côté wana, raisonner à côté wana. Na système wana oyo, to beta ki banko biso nyosoto. Julien Botalatala, bochango na se, po Julien Botalatala ara moté mana o folimbisa e, abolingo na wali la ote, tala koto nga koto, na Bela Dinganga net kaka na benga, mama bolo, yamana au téléphone, poza mutu na yo. Petit nanga chinois temo msanga mafuta po émission na sala kina papa wana nani susu Jano Bombenga yem da filma yango Cynthia Bombo ya rouge coquille oui tala lelo oboki tide et puis azo folenga na kepa na ye wana tala o folenga omoni makambo ne azo loba tide mais atelema. Idée à Tibeles, il y a un grand merci, Mère Minabela Dingang, et pourquoi pas les boss la mine d'Ovo, pourquoi pas les boss Nico 3000 ans, c'est bon. Tala Lelo, c'est Marie Missa Mwakei, Lelo Mokolo Bakundi, Lelo Mokolo, il y a vendredi le 29 janvier 2016, c'est quand Bakumatika, Totika, Nzoto Yamoué, c'est Marie Missa Moumé. Tala Lelo, fête comme Matanga. Tout ça peut na Teresa Nana, Oazaïko Volé, bon, pas Caleb. Mais tala lelo pe akoma pe leader il y a groupe na metolo belango bomona ki avant to zaina masole belé to betaki na metolo belango Teresa Nana na habité impressionné za ndengo leki na émission tala lelo ya petit frère propre Julien Botalatala ngape na zongi solo ba condoléances po to bungisi mutu munene o to robo ça na jamais na mboka na biso do oh boy Marie Samba sa mokili na ye do ser mo na style na ye Basser est belé, Basser Marie Baloba, Basser Mobimbazara, Basser Mombaza, même Lelo, surtout moi, Basser en Christ, Bazo, et Bamanzara propre pour Balandisa Ser Marie Missam, pour Batira Bakabelo, bien pour Balandisa Marie Missam, pour Bassara Ndenga, pour Balandisa Marie Missam. Donc Marie Missam, il y a un Ndenga, ça va style naé, à marquer époque naé, Zambé le loi c'est plus là qui a bengaé. Donc il te corrige, va corriger ensemble. Donc va corriger médecin, ça bien obé la hernie, comme ça qui appendicite. Mais Zambé tant obé que obé la liwa, donc il liwa bomio. Donc Marie Missa ma bela liwa, liwa memi. Liwa memi, bon on est battu basol ba que non après matanga fait ita lelo. Tout ça table moko mais masanga mais tout le matanga pour na yo za malamu beza mabe. Non, ils la bongo, ils la loi ya nature. Ils la bongo. Après matanga to mela kaka mo eloko na ba famille kutu. O ba kufeli ba somba ka masanga. Ba se balobi na biso ba kende te. Bozina na sima matanga so ba tu ba okunda mo eloko ko melezalaka.
eza loi ya nature ba congolais na bité ba pemsu ponga na congolais né congolais grandi congolaise donc et pas na biso na Congo ezalaka bongo après matanga tozora moi eloko malili to meli to le ligne de koto kundi ndeko plein à craquer so ba corriger ba matanga mami ça ma corriger ba matanga donc commission a corriger sous corriger ba matanga donc a corriger matanga bo ezala na nuté ya mami misamu a corriger yango donc mami misamu ba baso boya ye donc baza ba ya nzambe te pour moi na nzambe alakisi asalelaki nzambe na temps na ye azaki vivante asalelaki nzambe na ye akufi mwana ya nzambe pe nzambe toza sûr na musalo mari misamu asalata biso ba oto sengeli ayamba epo banzembu na ye edifia bato bele banzembu na ye esalela makambo bato bele ba makambo bato bele ba pesa ba témoignage donc muto ko boya mari misamu azate so aboye mari misamu komi ka jalousie komi jalousie car ndengo lobaki grand merci quand d'être lobaki tozolela ba bazolela ta lelo matanga e komi feti to sape na actrice na biso comédienne Fatou yepe a lukape aye asolo lampe na ndenge na yembote mama Fatou. Ah bonjour. On habite vraiment impressionné zani na ndenge oleki na émission tala lelo. Impression na ngezaka ke nous les artistes toza na mawa. Toza na pasi kobungisa artiste munene. Ntango ba munene a munene Marcel Marie Misamu o atiki biso o etikali douleur passe na motema. Sauf que l'artiste ne meurt jamais. Et à travers ses œuvres, toujours permet na bisome accueilli Nzambeka azwa lokumu. Nzamba zo lokumu balobi matanga comme fête pona yo. Ta lelo ba bouteille vraiment. Te matanga comme fête te. To confondaka. Mboka la mboka eza na culture na bango. Nous on est les Bantous, on est les Africains. Ici en Afrique, ceux qui muta kufi ezaka après matanga bakabolaka mwa vers pona kotika kofongolela mutu wana nzela kolobaki matanga ekomi feti c'est trop dur parce que ceux qui olobi ofongola mitema ya batu tu verras que les gens pleurent bazolela le preuve ane que boza ba journaliste boleka ki bo filmer bo moni ceux qui ezaki batu bazali na feti nde makambo o esalami lelo to lobby enga esalema te batu ba ole l'artiste na bango munene o peut-être na ignorance batu mususu ba yeba ki valeur na été après liwa na ene ba comprendre nani azalaki Marie Misamu eza feti te o eza ba banalité eza juste ka kolobaki maman sœur yaya petite sœur nani nzeleza la polele c'est pas qu'ils a fait moi deux trois personnes ba otalo sope papa zali opesi pe papa mbote o ce qui na tout papa poane na kopesa mbote na mboka Congo mobimba o ezolela sœur Marie nayebi que tout le monde azolela même à l'étranger le quoi camarade nga Bijou Ilunga na États-Unis abengi nga lelo plus ou moins 20 minutes pour na consoler abiba artiste c'est comme si vous êtes négligé et puis bozaka reconnu après liwa c'est pas bon Bijou omoni yomoko lobaki yango tokosenga na bato ba diaspora ba konza mboka ba tutu o ba soutenir ba artiste bon pesa valeur te ceux qui muta kufi bon pesa valeur na ba artiste tant baza vivant ou bien vivante tant bazo pema bon pesa valeur bon reconnaître ba œuvre ya ba artiste rozala mie eza te bozela biso so to kufi pour le bien fiwana abandai ko sala bien abandai ko jouer bien c'est pas vraiment du tout bien donc quand ande bolobi ekirinta hein bo meka ko sensibiliser ba mécène tout ba linga ba artiste en général chrétien profane et tout consort bo linga biso na tanga passe te bo linga biso tant to za ma classe c'est mieux. Merci beaucoup. Okay. Merci beaucoup balande émission ta lelo to continuera toujours. Merci beaucoup Lamine Dovo. Sakibino ta lelo fête c'est comme matanga ta lelo fête c'est comme matanga ndenge zara toujours na ba etu to za pena invité na biso au ma il s'agit de samba. Samba impressionné une émission tala lelo. Bon, mais tala lelo soko leki aux artistes mais parmi les émissions les cartons micro les arata lelo ils ont sans polémique. So ba ça la musala bien il faut mettre biso be photo les gara wana. Ya on lelo pe occasion pour ngana zana les kapena tala lelo. Voilà. Lelo na habité vraiment tango sango ya sœur Marie Misamu komela kio. Et ça y est ndeni na matoi na yona. Bon, moi j'étais surpris, hein. Et puis, les Arabiens sont moutakoufis, Bobi qui a côté hôpital, ils ont hospitalisé 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais ils ont eu le rôle à Kakea. J'étais surpris. Un ami m'appelle pour me dire que non, Samba, la sœur Marie Misamu n'est plus. Dans mon avis, moi j'ai
par après na moi vraiment benga c'est par là j'ai vite compris que Azam Moutari peut Koufa donc nazaki m'a surpris puis mentionné. Habité pour na yo moni organisation ndenge nini vraiment. Bon, elle équipe bien, sauf que au moins quand c'est artiste mon nazo Koufa et ça ba dessus ba rappeler na maele ya mabe. Musu sozo ko la meayo yi babatu. Musu sozo ko la mais pour asala désordre. Mais on a félicité quand même premièrement général Kanyama na sécurité na senti pendant que la police existe. Pour basali est fort. Base là au-dessus à Batu, si est sali que corps dans dengue pays vraiment sans problème, vraiment sali bien. Habité ndé balobaka que après matanga feti, otomoni lelo so totalité na yo, vous sika moko na masala papier les princes, vous sika moko na batu susu na Cédric Botalatala mais masanga terrible na habité ça façon ya kolela mowe ou bien ndenge ni tes années. Moi je dirais une chose hein. Au moni so mutaka na nzela beti libaku. Pas si les arants à l'école à Betty Bakou, des arants dans notre mobimba. Donc, pas si les autres la famille à sœur Marie Missamou, et ça peut pas les autres la biso artiste, comme là, tu mets la nabiso. Vous comprenez? Si c'est Marie pas dans morgue, il y avait des gens baso les laïers, mais baso mais là, comme là, ils allaient synonyme, il y a fait karaté. Tant que tu en as parlé, tu mets la bien ma sangat. Est-ce que ça a fait? Ils ont fait cité. Tu connais sœur nabiso, tu fandi kande ezalaka après matanga. Muto azwaka moi ji azwaka o azwaka moi bière azwaka mais kozala mabe ceux qui oxalent excès wala to mona kozala ma muto akufite moi ipeza makasi faut que muto azwa moi alors mais là ndenge mabete. Merci beaucoup. Voilà c'est sans polémique. C'est sans polémique ndenge zara toujours kata www.potonapoto